Chute nanga jusqu'ici, pas à confondu. Jusqu'ici, na moni bolingo na jusqu'ici. Bien-aimés dans le Seigneur, mbote biskanyo sobozali. Lelo na eli susul boso na bino pona ko solola na bino à propos ya émission na bino booster. Si j'ai lelo ezali tokolobela se makambo ezoleka na l'église na poto buzo beleki mingi na poto. Premièrement, ba église a na mboka oyo et comme na ba parti pris ba groupe na kati na l'église surtout ya biso ya ba congolais ba parti pris et comme ebelé. Alors bandimi mingi ba komi ko se plaindre que ba parti komi trop na kati na l'église ba groupe au mona groupe ba luba groupe ya batabandundu groupe ya ba swahili okomona er mususu soki problème ezali matanga soki ezala ki mutu oyo ya muluba akufili mutu baluba bakende belé soki eza o soit mutabandundu batiki kara batu na ndenge na bango ba se débrouiller na ndenge na bango. Donc l'église commune na ba division tozoye bateza nini et pourtant la Bible nous dit que c'est dans l'unité que l'Esprit de Dieu agit. Mais pourquoi il y a trop de divisions dans les églises? Surtout nos églises, il y a des Congolais, trop de divisions. Bah parti pris, même voir même le pasteur. Ceux qui m'ont dit, nous on a tiaka dimi mingi, ndeye ba ko s'intéresser na ye. Eza soka boti, soko tiaka dimi te, ba roya ko tala yo te, mututa roya ko tala yo parce que tiaka dimi te ou soit tiaka offrande te. Mais soko tiaka offrande, wana komona ba sombeli mona ba pampex ba ekotala yo ale ba mama wana ba kongoli ba biloko ba ekotala yo oya tiaka te o apesa ko offrande te ba kwa kotala ete ezelo komoko zo déranger batu na kati na ba église batu ba comme ko se plaindre mingi pona nini ba division ya ndenge wana na kati na église. Deuxièmement eza problème mususu ezali eza ya ba sœur na église et comme il y a un groupe, au sert au ndaza rempli de l'esprit, yende, barokende pasteur va s'attacher plus na au hasard rempli de l'esprit. Ba o mususu ba comme ko benga bongo soko lataka surtout za o alataka ba fashion ba nini yo za muta musuni ba sera musuni muta pasteur occupé au té eza ku maman pasteur o cha o kate mais ba o ba o cha ba moka ba o yonde ba za rempli de l'esprit. Alors tozomi tuna comment est-ce que boyebi que cette sœur est remplie de l'esprit et l'autre sœur n'est pas remplie de l'esprit parce que bino oza banzambete. La Bible nous dit qu'il n'y a que Dieu qui peut sonder le cœur de l'homme. Mutu moko ko sonder mutema mutu te parce que batu bayaka na l'église makambo basala na sima bino boyebite. Mais pourquoi bosa la différence wana ki oyo ndaza rempli de l'esprit biso toko s'attacher na ye mais o wana kuna za rempli de l'esprit te pour la ta bien tes pantalons to ce qui a là bien tes collants to ce qui a là bilamba ya ba fashion to ba nini ba griffe wana za rempli de l'esprit te boko kende kotala eta ta kufeli mutu bokende te ata boti boke kotala ete ata za na problème ndenge soit malade bokende te eza eloko moko ya mabe wana eza division moko ezo tungisa batu na kati na l'église eza bien te ba pasteur il faut revoir eloko wana parce que na ndenge toyebi que le péché doit être universel. Péché faut être universel. Ezate so mutalati pantalon to mutachaki plante na mutu azandoki. To mutu a tieba rasta azandoki. Ezandenge wana te. Il faut boye bandenge nini boko encadrer bandimi parce que bandimi mingi ba comme ko se plaindre bino mboa ba papa so bozo sa ndenge wana bomoni te ke bozo perdre bandimi. Année 2014 yango ezokena et sili le 31 2014 et sili bosa la bilan ba pasteur mingi bazali na l'église et au fungola ministère na ozaki mususu na 500 membres mais lelo au comme na combien de membres lelo za na bandimi combien bosa la bilan boko vanda po de toyebi ba mindele batutu ba société est rezo ça la bilan année au 2014 to côté ici autant
2015 tokosala boto poto maximiser ba recette na biso ndenge moko pe na makambo église année oyo botala bozaki na bandimi combien bandimi batikali poni parce que mingi bazo se plaindre mingi ba kimi na bango ba église a préférer vendre na ndako lobi okene église te parce que buzobeleki mususu ba préférer na bango bazongi na bango maison mère ba comme na bango que l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de buzoba de considération dans quatre na l'église. Mususu ba comme que n'est pas anglophone ba comme na bango que pas mindele abie pas mindele eza nango buzoba ezate so na ke kuna na sambe na zongi parce que ba mindele ndenge basalaka ba chekaka bandimi na bango chaque mois au moins na bandimi bazo checker ezate ke boya na ndako mais na ba téléphone bazo checker na ba email bazo checker ba tuno so ndenge nini parti pris ezate. Mais chez nous les Congolais il y a trop de partis pris et là comme sous ces alliés ça na église quand on dolo bel kambo ba parti pris ba tout so ki mutu so ka bali soko pesa ka dimi mingi te ba ko kipe na bango te mais o ya chaka ba dimi so moi pasteur a loué même hôtel pour na nini poli bala na ezala bien o wana pesa ka dimi te etali bango te yo moko kipe ya yo moko sala ndengo lingi donc pour na pasteur yo lokolo chaka dimi te ko kipe yo te o chaka offrande mingi te ko kipe yo te mais o wana chaka mo offrande nde bango ba ko kipe so qu'il faut ba louer salle ba zui ba louer même hôtel à cher pour na nini pour na ba dim na bo offrande chaka wana nyo seza division ba pasteur faut boyeba ke o eza mboka moko eza mboka ya ba bill mutu pa koza la paza na mbongo te asala ngo expressement te ke abo pesa dim nde yango wana il faut bo rejeter non il faut botala ba conditionner ba ndimna no bazo vivre pour na kozwa ba décision bino bozo zwana ko diviser yango division eza pe bien te bino mo botia ke division eza mabe mais pourquoi vous êtes en train de diviser ba église ba frère que oyo ndia za bien okuna za mabe yeza malamu te ba pasteur faut tika eloko na 2014 ba makambo na nyoso bozo sala botika ngo parce que bandimi mingi bazo ko se plaindre pona likambo wana ozesel na ba église yango bomoni même régression côté na ba église na biso ya ba congolais batu mingi ba comme na bango préférer vendre na ndako ka ndenge na lobaki 6 mois ak église te mondimi aza à l'aise. Or na Kinshasa eza boete si tu fais une semaine sans aller à l'église, ozo se sentir malade. Ozo mona netu eloko moko ezangio na nzoto. Mais awa, okomona mutu asali penza 6 mois. Otunyo kenda église, ayo na kenda te. Pourquoi kenda te? Ah, l'église na bino na too much. Na vandi na ngaju muteme se plan okende. Ozo mona batu ba komi décourager, za bien te faut bo changer ba comportement na bino parce que Mozaba homme de Dieu cause na parti pris na quatre l'église. C'est là quoi papa ça na ndaku alingaka mwana mingi okuna lingaka ete. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ozo ça la division wana nyo seza malamu te. Et lo comme sous ces autres tungisa sous ces années de faux prophéties. Buzoba wana ozaka na Afrique boye na ngoti aba prophétie ko diviser la famille. Division et koti na katina ba église ba prophétie à lokuta okomona mutu nzamba lobi na ete ye a inventé kaka likambo o nzamba la kisinga boye papa na ondoki mama na ondoki mwana ndoki makambo na yesu suti na poto makambo ba kindoki wana kokanga batu bandoki kanga mibali bandoki. Je vais vous donner un exemple. Les années loko moko salemena à London parce que frère wana et ça là qui est passé à bengaki alobaki likambo wana si likambo ba division prophétie à lokuta eza pasteur moko couple moko ezawa bazana na problème ya kobota moi ça sali 5 fois à ça la avortement spontané ceux qui cas 8 zemi après 4 mois pou zemi longwe après 4 ou 3 mois pas zemi longwe alors eh ben OK ta la pasteur a dit bango non ndenge zawana bazé mezo longwa parce que bo balani na noté coutumièrement
et puis ba parents na bino faisaient ma problème ils ont ta famille ndenzamba talesinga faisaient ka famille ndem to bazo bundisa bino ngo bana bazo longwa. Alors frère wana zaki sage abi bazemite biso to kena en hôpital total soki qu'est-ce qui se passe ba yo ke d'hôpital yo ke d'hôpital bino mo bobi médecine na mboko ils a évolué ba docteur ba bitem pourquoi bazemizo longwa boye 2, 3 fois, 4 fois, 5e fois, c'est que something is wrong. Bah oui, non, il faut pas voir. Moi, c'est pas ça l'examen approfondi. Bah oui, ça, moi, c'est examen qui approfondi. Bah oui, vous découvrez que, na 4 matrices, il y a moi, c'est, et ça là qui n'a pas, biloko biso na kin tobenga ke bimaka bambuma noir, et bimba tobenga ngo ba koko, et vimba boy, ba kata ngo pe na ba gilette, boy na kin mo na ba tchemungo, ba benga ngo soki bambudi soki nini. Na bosani kombo nango vraiment nde ba yo mona kezala na matrice alors ba docteur ba sali nini ba zui matrice ba sukoli yango ba clean nango na laser ba kati yango na laser na matrice et ba kati yango na laser après 2 mois moi c'est à concevoir lelo azana bébé. Siko yo pasteur yo otanga ki ba papa batu ba parents bandoki à cause de la prophétie ka ya lokuta ce que siko bango balandaka ndenge yo lobaki so frère wana zena sagesse te alandi ndenge pasteur alobaki il faut za ba parents ba lia bana na bino mais lelo division et continue na quatre églises et na quatre famille plutôt mais heureusement frère wana zaki sage asali nini ba ke pa ba médecin ba yo sala ba examen de ba découvrir que zaki na babilo ko wana zaki na matrice ba mbudi wana ba koko wana sala ya noir et bima partout même na ba belongi nde ba longo lengo na laser lelo mutu aboti boti ka ba faux prophétie soki nzamba lobi te vandanien parce que prophétie ko bongisa prophétie pe ko détruire mais oya biso lelo to comme mona ba prophétie mingi eza ba prophétie ya lokuta ya ba sentiment eza pona ko bongisa te mais eza pona ko détruire surtout ba parents nde baza ba victime et pas ba pasteur et pourtant soko ke pas ba tumsusu chez le blanc et pas ba mindele na lobby parce que toza mboka mindele toza observer soko ke pas ba anglophone okoyoka jamais bate ya yo sir kindoki bate ya yo si o papa no aza mabe o mama na yo azandoki o mwana na yo aza boy non bango bate ya kaka love bazote ya kaka bolingo nde bango bazote ya air nyo surtout bazo démontrer de quoi notre Dieu est capable, de quoi Jésus-Christ est capable. Yango nde bazote ya biso bandele batiara bon bazo démontrer que Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, c'est tout et de Dieu. Mais et pas la biso évangile les loso batebino ndam lobi kuna fo ba kotsa sorcellerie soit ba kotsa mamba ya ba parents baza mabe babilo ko na nyo faisait ça ba division za malamte il faut bo sala un peu bo revoir baloba so ye na mboka batu botala pe ndenge baninga bazo tambola ezala bien. Parce que ceux qui viennent au Bossal constant l'église sous ces bandes qui 500 membres, mais sous ces bandes qui sont 1000 membres, bande ko beta m bande ko sambela m sous 2 cultes, 3 cultes, mais les lois sous bongoté bandimi ba kimi bandimi ba panzani. Il faut vraiment bon revoir le qu'on a 2014 au ndenge aussi là, Bossala tout bon revoir makamna bino ba pasteur bo revoir botika ba division na quatre églises ezo sala bien tezo construire te par contre ezo diviser ba église yango eloko ona ngakina loba pona makambo o ezo leka awa na kati na église surtout ya biso ya ba congolais ezo sala ke batu mingi vraiment baza ko tout sama na mutema bazolela bandimi bakomi déconsidéré bandimi bazo se sentir rejeté par le pasteur à cause des divisions. En tout cas ba pasteur bo changer 2014 on ndenge aussi là bo revoir makambu na bino bo za la division T parce que
La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, le diable ne peut pas régner en maître. Il n'y a pas la division. Donc, ceux qui divisent comme côté dans l'église, c'est que ça, ce n'est plus l'église de Dieu. On est comme si l'église et comme un business. Parce que ceux qui ont vraiment l'église en Zambie, beaucoup divisent à côté. Et puis, beaucoup de ça va être prophétie à l'occulté. Mais quand beaucoup de gens belé, parce que bape 5 minutes et belé, so bape 5 minutes et belé. La rôle ba makamu susu battu susu ba komenga lo bape, mais je n'ai pas assez de temps au bape singai. Bape singa temps belé, mais prochainement na rôle bela bino si makamu susu ezo salema na kati na l'église oze sala passe. Beaucoup même ko baby sabana mukie. Moi na mukie azana 5 ans. Moi na congolais 5 ans. Bozui beaucoup côté à bango makambo kindoki. Wana salema na garderie. Garderie, moi na 5 ans. Moi na wana na moi na mususu ndele bazo sakana ndele bala mindele bazaka wa kabeli moi na bonbon to biscuit. Moi na lié, ce qui est mususu bonbon ezaki bonbon bien té à sanzi. Bakena moi n'est pas pasteur à lobby. Moi na wana na pesa kombo moi na batute. Moi na wana na tiata kombo ya Linda. Oh Linda azana ndoki. Ta moi na za mundele. Linda azana ndoki. Alors moi na era ko zonga na ndaku na garderie. Aye ko mona madame na bango ou le pasteur m'a dit que Linda est sorcière. Moi je veux plus jouer avec Linda. Oh madame na bango a tourné, mais pourquoi tu dis ça? Qui t'a dit ça? Oh notre pasteur. Pasteur en opaza awana mboko. Oh notre pasteur m'a dit que Linda est sorcière. Madame na bango a dit non, faut pas dire ça. Linda n'est pas sorcière. Moi na wana comme traumatisé na kata ya garderie. Alingosaka na sous tazouk éviter bana. Pourquoi? Parce que ba yebisi ke kolia eloko teza kindoki, kolia eloko te si quelqu'un te donne quelque chose, faut pas manger. Parce qu'il y a la sorcellerie. Maman, ça la casse garderie nandaku. Pourquoi les pasteurs, vous ne créez pas des garderies pour les enfants? Parce que vous commencez déjà à inculquer la sorcellerie à cet âge-là, à 5 ans. Moi, on a déjà checké sorcellerie. Moi, on a botem na katamboko. Ayebi ne etali kamute. Déjà, bandu ko kote saye. Oh sorcellerie. Oh sorcellerie. Moi, on a commis traumatisé. Alingo sakansuna baningate. Bape saye eloko boy. Moi, nazokima. Notre pasteur a dit c'est la sorcellerie. Je ne peux pas manger quelque chose à l'école. Je ne peux pas manger quelque chose à la garderie. Vraiment. Tina point wana. Au lieu de démontrer bana la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, bino bokomi ko kotisa su bana ba kambaki ndoki o ezaki tuna na kini wana bana lelo ba komo ba chèque par-ci par-là à cause car ya ba pasteur bana mususu baza ba ndoki te ba komo ba victime boye nango susu ana kati na mboka oyo bokomi ko sa ma ndenge wana ko kotisa bana ma ki sorcellerie mais ala malamu mingi so bo sal ba garderie pe parce que ici il y a des garderies partout bana ba okendara ga garderie. Faites les garderies, vous savez, les garderies pour nos bana. Parce que kindoki, nyoso kindoki. Ba société za na mboka o na poto. Société mon côté à ba chrétien to monique. Société qui ngane za ba chrétien. La plupart il y a ba société za na mboka o, ils a ba juif, ba arabe, ba indien. Ba société na bango. Biso doza ba société te so bokomi ko diviser c'est que batu tout faut ba vendre na bona bandako batu nyoso ba vendre na bandako so que komi kindoki partout par-ci par-là c'est que batu ba sala sauce misala te batu ba vendre na ndako yango ba pasteur 2014 ndenge sili bo revoir pe enseignement na bino bo revoir yango. Il ne faut pas trop parler seulement de la sorcellerie. Démontrez-nous la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit ceci, que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut résister devant le Seigneur. Rien. Même la sorcellerie que vous êtes en train de prêcher à tout moment chez les Congolais, ça ne peut pas résister devant notre Dieu. Sorcellerie, et ça, c'est il y a Jésus-Christ. Et puis,
La Bible nous dit ceci en Jean 15, 5, que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas faire quelque chose sans Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut changer l'histoire. Faites aussi comme bazo démontrer Jésus-Christ. Là qui ça, moi, puissance à Jésus-Christ, il ne faut pas parler toujours de la sorcellerie. Sorcellerie, toyebi qui exalaka. On n'en disconvient pas. Mais Jésus-Christ est top. Il y a un message Sabino parce que bilo connaissait ça la bienté et comme too much. Et ça la bienté bon mécano pour revoir bon ça la bilan bon ça la statistique de année sili statistique please bon ça statistique total ah nazana bandimi 10 natika na bandimi de pourquoi natika na bandimi autant ça la statistique yo osepela église où Jésus-Christ azali Jésus-Christ azaki mutaba full place ya zaki full ezalaki place Jésus-Christ azali multiplication ça le marque ce qui multiplication ezate et là au Moïse ça le matin il faut revoir autant qu'est-ce qui se passe yangolo nengana ebisabino prochainement parce qu'on m'a pas donné assez de temps ce qui va passer un temps belé na kolobela bino souci ba sujet mususu o eza o eze tungisa batu pe pour encourager ba oyo balembi kolemba te que au ken d'église parce qu'il y a des divisions non les gens la église au pesa bien ba division zate ko oli ovanda na katanda ku et ça la pelo comme côté que l'Éternel vous bénisse au-delà de toute expression et que 2015 la année moko kitoko pona batu nyoso na zopesa ba bonne année na ngai na pasteur Weska Bongo na Chine pasteur nanga pesa nga ba conseil ebele yo lo benanga vas-y ngayo nozo sala émission po yo pesa nga conseil na pesi bonne année na ngai na papa Roussel télé 24 live nzamba pambola yo na pesi bonne année na nga na Martin Kabongo bonne année na ngai na Bibi Mbo mama na man na Victorine moi c'est ya Muza Bibi mama fashion la pesi mbote lisusu na bandeko na nyoso Mimi Lama na Danemark na bana XL na Kenaya na pesi mbote na Nathalie Lama na Maroc don de Dieu na Maroc fils à papa na pesi mbote na mama na ngai Agathe Amenero na Kinshasa na pesi mbote pe bonne année na Niki Kayowa ma copine moi c'est à Kams Kabemba na pesi mbote na Bavo Mambimbi na Bibiche mbote bele na Louise Kindeki na Charline Zeza na Bruxelles na pesi susu mbote na Vienanga Vie Milex mbote no yango bonne année mbote lisusu na JR Bilili bango basali ke monsieur Zala na Alain Kindeki mbote lisusu na bonne année na Solange Kindeki na Bruxelles na papa Alain Kiango boze bele do moi kutuna tanga bato bele zate mbote na papa na ngai docteur Michel Okitaboy na Montréal papa meilleur vœu que Dieu te bénisse na maman Françoise mbote na Véro Kabemba na papa Justin kuna na États-Unis na bosa la mbote na tantine na ngai tata mos na nga Pélagie Otenga na États-Unis boza tellement ebele moi na tanga bakombo batebele zate mais na kobosa na te na pesi mbote na pasteur John Panda awa na Toronto église comme la cité de la résurrection la passion mbote pasteur John ko changer te za ka comportement yo skendano partout ou assistant no ba congolais yo za partout so congolais ko likambo yaka mbote bele la pesi susu mbote na Bolia combattant les grands combattants
Nzambe bonne année makamba minene nzamba bénir bino nyonso na minga obakisa te boza ebele moye napesa bato nyonso bambote eza te bapesa nga minute mokie moye napesa bato ebele bonne année eza te mbote lisusu na Serge Onokoko na Elise Simatalwa na bana nyonso Bibi Joyce bambote na bino yango wana boza tellement ebele pasteur tout ya mboka oyo napesi bino bambote pasteur nyonso boza ebele moyena ntanga kombo te pasteur Caché Kachala nasukisi mbote na oyo yango wana. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse bato nyonso oyo baza na mboka oyo salon Kijo mbote na oyo yango wana na bosani yo te. Bonne année 2015 Zamba Pambula Bino Sipi Mwela Bijou Mulumba Patou Bokelo na Jili na Hakim Kibonge bambote la bino ya mwana et puis bonne année que Dieu vous bénisse. Chute nanga jusqu'ici pas à confondu jusqu'ici na moni bolingo